Yagabi pleura. Yagabi pleura. Yagabi pleura. Pourquoi? Yagabi a pleuré. Elle quoi journal? Tofungoli basango na biso na mokolo ya le 10 mai. Yagabi a pleuré kolobaki. Si la soki alobaki na live ke akobenga ye na papa alemba ya ko jouer alobaki yango na soni na tina te soni na ndenge nini parce que si la abenga kaete abenga ka batu mususu pourquoi abenga kaete soni ça c'est le papa soni ke lobisi ki abenga yo na papa le soni batebele bo ça choqué na réponse et ça lingate baza choqué baza choqué pour ngapena zaka choqué ozo ça choqué papa na zaka pe choqué pourquoi nga babenga ngati kwani pourquoi babenga ka batu makina koluka ka batu lisusu kwani soni ça c'est le papa soni ke lobisi ki abenga yo na papa le soni batebele bo ça choqué na réponse et ça lingate baza choqué baza choqué pour ngapena zaka choqué ozo ça choqué papa na zaka pe choqué pourquoi nga babenga ngati kwani pourquoi babenga wana ezali kolela ya Gabi eza lokola nga na lobela kayo na defanda kayo na lekaka na TV na nga bato ba kofinga nga pona ete na talaka koza ndeko na nga to tomu na o musika mais pona ni obenga nga ba filme na ote po lelo na koma mukala omona ka ngai lokola comédien isusu to komona nga lokola na kwa mukala na ou alors omona ngai na ta muta ko bela bela soko bengi ngai tension ko mata ngai na ko jouer ba tableau couper action ou bien omona ka ngai lolenge nini eza que si la dépend de ses fans. Que si la dépend de ses fans. Parce que si la base a secret au bassin na ba fan ne ok non bah si ba enregistrer déjà ce ka meki a commis yoka. Et ce qui les lobe ba tout ba fan ne ba lobby likambu si la s'incline. Na héros. Bon comparer mamé toi na mami Joki ça na héros. Na héros. Pour comparer ma mère, toi là, mamie Joki, ça na héros. Oh, Joki, ça na batang, oh, bah, vienga, Dios. Ah, petit nanga, mon choukou, choukou, eh. Et toi, le wapi, et toi, le patabatu, ti, et toi, la, ma mère, toi, a jouaka. Na ba chienne moussous, bon, si, asa, yep, c'est le que nous, azaka na nzala ya SB. Azaka na nzala, mam, sa benga ya ko jouer. Yep, c'est le nom, non? Ça veut dire bino moronde bobo yaki verrier yaki ver binote ndeko mobali ayaki verrier ndeko mobali ayaki ver ma étoile akomeli a bengi mais ma étoile ta mukomo ta tikala ko kotombo la téléphone na ye camarade na yo asa sorti médiatique yo peke non na kola sa audio te to sur la poza mutu na nga mais so ay mutu ne fo vanda na ndaku soye mutu ne falo vanta ndoto wana na ndaku no pa yaki mutu no soko zwi kuacha ko ya koloba c'est kaza mutu no te de manière to lo sali bien par rapport à respect na yo et puis oyoki bato famille libota et puis okoteki na live nanga otalaki et sali bien oyoki ba avis ya ba maman walobaki na ok et mete ko kindete pour la valeur na yo. En tout cas, au métier na valeur. Là, si bon que non, on a tina colis na bango te, on a tina ba $100 sur ba combien on va payer ça kuna te. Bon permettre na tia na ndenge moi na mato il a pas lobby après na commenter. La relation T pour le moment, on a vraiment la relation T là. La relation T pour le moment, il y a bien. Si beaucoup il y a quand même la base sur le banc respect mais pas le dire. D'après cet exemple nous on a passé dans le question tourner là. Et alors exemple là yo. Lesbienne, hein? Lesbienne. Alinga banane. Malabas. Alinga babasiti. Siko, sur lesbienne à motolinga mwasi. Et alors biso de kuta les lesbiennes à mwasi na ngai. To discuter. Est-ce que on discuter moi je vais discuter avec collègue na mbali. Papa Ngwasa.
Papa Ngwasa produit fini na théâtre ya somo. Batamba na joue ba bloka banganga wana ese le cas. Prévenez que ata ba joue ba tio na scène moko jouer lelo, o peut ça jouer l'autre. Ora wana, pifo wana sila. Yoku toza na poto, babi na poto ba assumaka. Pourquoi pas tu n'as pas assumé le bika kebamon que nos belles à lesbiennes? Pourquoi tu n'as pas assumé? Yé lomba mobalit. Seigneur na nyo kwa mi trop na kikozala mwana kwata na Turquie koteka teka bilamba mwana kwata ba robe ba saki ba nini ndabo sunga lo na komi na poto na s'intégrer. Donc koko manayo okena ko olakisi mwana no akoli un grand garçon de 14 ans. Hein? Nemo mwana otango zolingo yambe mwana zozaka musika po aotela que tu ne mérites pas d'être mon père. Tu n'as pas ce niveau là d'être mon père. Vous avez la bassesse d'esprit. Moi, la beauté, mina pote, force de papa, mon père à niveau, mon quoi, l'icolo. Mais papa, n'a pas un niveau, c'est donc moi, on a 14 ans à l'école, un niveau à réflexion. On refait moté par respect, mon bali. Mais la tête sera que non, on a lâche. On refait moté par respect, mon bali. Mais la tête sera que non, on a lâche. Vérité non eza ke no ba pesa ka ngai mbongo na sala film na la 9 épisodes na yaka na nka 4 etikala ye moko etubla mère ye moko luka ndeni ya 6 ba film ngo sikoyo mbongo na lia na kino sanga ba boom atu na ngai akotu na ngate amemi ngambu 43 ya faux 43 ya faux 43. Bata mon peu besoin on dit 43 44. Siko 44 est dans 43 dans les siko 44 dans 9. Bisexuel de 44 hein. Tabilu bata sila bolo bati. Boa ba 43, boa ba pedula. Donc même ça entouré ba 43 ba pedula. Tango ya gabi atalaka ndenge nini ya tete akenaka ko jouer kuna na SB babengaka ete elakisi ke ya gabi alokaka pe motema mwa kifiafita motema na epe ekaka mwa pasi kotala ete ya gabi babengaka ete me ya tete babengaka ye akenaka ko jouer kuna na SB. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya jemima ibele. Voilà. Voilà. Il est les troubles, des troubles qui me troublent. Il est les combats de ceux qui me combattent. Inda puinanga uya tango nyoso. Ha. Inda puinanga uya tango nyoso. Il est les troubles qui me troublent. Il est les combats de ceux qui me combattent.
Ah, yenda puinanga oya tango nyonso. C'est la chanson de gloire. Nous sommes dans les saisons de gloire. Je dis pas la saison, je dis les saisons. C'est-à-dire pluriel au fait. Donc, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre Jemima Ibele, la maman de 5L. Appelez-moi la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron. Baxelanga motona, c'est motona tembe. Maman veri veya mi azaka na likamba motote abomba bi makamu na motema te. Soki likambo eza alobi tikichan tikichan tchan tchan. Voilà, donc je pense que vous êtes très émus de me voir. Vous êtes très émus de m'écouter. Ah, vous êtes très très émus. Yakomo nanga, donc il fait noir, on n'a pas de courant, sauf que au moins la lumière est un peu nassée parce que tout ça la carte ndenge kaka ya monde ya qui s'en sang. Voilà, laissez-moi d'abord saluer Mémé clé, c'est-à-dire mémé ya famille Libota oya biso et notre mémé clé, en tout cas bambote na yo mémé place au kotalanga et salutations encore une fois. La peut-être sur le Jemima Ibele. Otubo lovanga, otubo krakanga, otubo mona ke moi na biso leki na biso cousine nièce partout bo classanga. Voilà, je vous salue, je salue vu qu'on dit la patronne à Poutine de les chrétiens, maman Kioma, maman a dit que chrétien a défaut, maman voilà vos commentaires. Voilà, comme je le dis toujours que je suis là pour ne pas faire plaisir aux gens, je suis là pour parler. Si tu n'es pas d'accord avec mes propos, tu en fais ce que tu veux, mais seulement je sais que je n'injurerai pas. Mais s'il y a des choses à dire avec toute franchise, je crois que je le dis. Mais sans pour autant injurier, sans pour autant faire du mal à quelqu'un, sans pour autant blesser. Mais si dans ton coin, tu te vois que non, c'est que j'ai mal dit, ça m'a blessé, tu as le choix, hein, tu as le choix de prendre même le pile, tu as le choix de prendre l'acide, tu as le choix de prendre même le javel, tu as le choix de prendre beaucoup de trucs, hein, c'est par exemple des tensions, tu as le temps de prendre le café, tu prends du sel, tu prends le poisson salé. Ça dépend de ce que de la manière dont tu vas faire pour te remonter un peu de morale. Mais sauf que Jemima Ibele est là. Je suis là. Analyse Jemima Ibele Molobelia ba comédien. Jemima Ibele Molobelia ba comédien. Déjà hier, j'ai eu à faire mon live. En tout cas, c'était bien. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé, qui merci Nabine encore une fois. Toutes les mamans qui ont participé, papa vous venez commenter. Na bato pas qui na fenêtre parce qu'il y avait aussi des abakouk au bakota qui la fenêtre musu à commenter. Ça montre que musala auto ça la kabato tout bata la rabiso. Et ça la rabiso mon plaisir sans injure, sans quoi, mais vous arrivez à capter auto le bel rabino. Ce soir, je vais parler par rapport et quoi continuité makambo dans le baki. Continuité nango. J'avais dit que je veux voir ce qui maman étoile à kokende samedi que jouait pas yassi là. Et maman étoile n'est pas partie pour jouer. Maman étoile n'est pas partie pourquoi? Parce que s'il dépend de ses fans. Parce que si la azaka imposé la fan na ye. Parce que si la bazan a secret au bassin la fan na ok non, bah si ba enregistré déjà. Ce ka meki a commis yoka. Et ce qui les lobe batouba ba fan ne ba lobby likambu si la s'incline. Et na ko s'incliner wana partenaire na ou alors partenaire ne. Moi, je ngai ne naza botina bana ko tala pe partenaire na otala ka bango na otalaka et na génération na bango na ndima ka te ke yaya ndenga za bongo partenaire ango lelo yo akokoma mukala ya mams na musala nyonso yo sali na internet ditangelanga nani o aza mukala ya muninga mwasi na liste ango na tangi azate Sko,
yo oza mukala. Et na ki mukala na yo, tu as osé poster. O poster penako, o komi bi komela la chaîne na yo. Ah! Donc tu n'as pas bien suivi l'émission. Maman étoile quand babenga ki aebeke azo na les avakouk na chaîne ya Mams. Elle pouvait aussi dire non. Et si maman étoile est sortie parce que à Kamwe nga na ko sala musala. Mais beaucoup finga Belleville pourquoi? Vous croyez que non si d'Acosta c'est tu à loba qui te n'attend oya ki ko joindre ba ko finga ki Belleville. Bobone maman étoile pas ko vendre bongo. Même toi se sentir stressé, même toi là moi aussi, il y avait na motema bo maman. Motema ya moi aussi, à se sentir stressé, abi que non ba ko finga Belleville pour la ngate. Aye ko laksa que non, naza na tina te. Ngane na ekolo babena na tina te na o ekoya parce que maman tete ya que na beke non na simalanga, et na réaction mo eko salema. Et même si le lobo effacé, ba vidéo tout ya maman tol o a jouer ki kuna. Et ya biso ni na kat. Ya maman tol ni na kat. Vous avez courage à kosenga yembongot. Pour bien mo effacer. Bo se sko étoile zong sa sombongo to parce que pour mbongo wana epesa mati pour se lia maki. Pour afuta ki transport ayaki na mbongo na yemoko ndaye kozula coupage wana. Tanga sisuko tourner. Donc mbongo wango ese lia maki pese sila ki kala. Donc mbongo ozong sa ezate do bo lambi pena bo lié. Moni bino bo sali pena motema mne lingi bo sala o bomoni chose grave na makamango bo limbisanga pardon na héros bo comparer mama to na mami Jokisa na héros jeu d'acteur ni o mama to na ko pesa ko leka Jokisa mama to baza j'ai moko quand vous regardez mama to na Jokisa bomoni baza j'ai moko oh Jokisa na batang o ba vienga Dios. Ah, petit nanga, emo shuku, eh. Baninga ya génération na groupe na chaîne wana, na tangu wana. Maman la biso, mère Eva Laval, a comment na Londres. A peut évoluer kitoko. Héros, il va comparer maman étoile na maman Jokisa. Étoile au wapi, étoile wa epatabatu. Ti étoile maman étoile a jouaka. Na ba chaîne mususu. Bo si asa yebse le kuno azaka na nzala ya SB. Azaka na nzala mam sa benga ya ko jouer. Yebse bino non. Ça veut dire bino moko nde bo ya ki verrier, ya ki ver binote. Ndeko mobali ayaki verrier. Ndeko mobali ayaki ver ma étoile. Akomeli abengi. Mais ma étoile ta mukomota tikala ko kotombo la téléphone nae. Que non partenaire o tanga te boy mponga na kokanga partenaire o tanga te ndeni tanga pe na kuna na jouette bino moko yo partenaire musala ngo odo sala dans la vérité parce que yonde c'est comme si boza na besoin de bo baby c'est la belle vie musala na ye na ba collègue ba jouer ke pa na ye donc pour ça na bino ba collègue ba jouer pas madame belle vie bino bo benga ibango ba ko jouer pa na o ba ça ba artiste comme normal ce qui aïe le respect s'impose ba nano ba respecter ce ba tuni ba finga ki na bango belle vie te maman te pa ngaya te angaka alobate. Ben on a été aïe ko sa ne musane normal aza artiste comme ba abakou bazaka la maele mukie les abakou réfléchissent na on dit na mutu te hein baza la façon place na ba réfléchir ça pense bien so pena na mutu mais bozaka ba réflexion de bo réfléchir ça bongo te ba tutu o baleka kuna na les abakou d'abord ba anti valeur eza ya doudou anti valeur a silakal. Ya ma yokutu nde produit fini. Donc nde bozana na bona batu moko la basi basila ata bozu mutu moko aye na TV a papoli Belleville a lobi na minto Belleville e careza level. So ba le canal Belleville a balukota la Belleville a balukota la été. Parce que Belleville teki sérieux na musana e yango le memi place so azalelo. Bango ba teki sérieux te na musana la bango le ba ko mikala. Ba ko mikala. Pendant tout ce temps, où les calendriers sociaux de la finga madame Belleville, parce que la maman toi la yé, aïe ko défendre madame Belleville, qui a la soka qui n'a la mou calanete, a tel que n'a mou ko jouer, mais ba finga maman sauver pourquoi? Donc c'est que ba finga Belleville pour nanga, ata ba ko tikate mais du moins na loba, aza banquité, du moins na loba.
Na bande cause la sortie médiatique ya Gabi. Pour na ebe ki oleka. Na ebe ki il pa na peso $50 yo leko yo loba. Na ki camaraderie nga binu ya kala tambo zaka na ba CD na ba cassette. Donc YouTube nde da ba camaraderie wana ezo peser sous terre. Parce que nga la vie que mama to za camarade ya Gabi. Et que camarade na yo. Attention que maman toi ça qui sorti médiatique mo boya ki oloba. Et que camarade no yo olingo le kana TVT. Olingo benga na téléphone. Olingo benga na téléphone. Mais tangu oye ko le kana TV po oloba makambo yo lobi wana yo yeba ki mais étoile la loba la ngai ke. Est-ce que ça na tala non? Olobi nini étoile a loba la ngai que so ba bengi e pa ya sila akoya ko jouer so ba bengi pe kuna e pa ya ma chérie mon frère akoya ko jouer yo ko yo ba bloc wana te parce que mama étoile a camarade non ngale que étoile a camarade na yo ngaje mai bele na yebi que mama étoile azape na master na yo. Ouais, pe vidéo yango bandeko. Ba vidéo comment relire mon na téléphone hein. Ah. C'est ça, c'est perdu. Oh là 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 là. Donc maman toi aza camarade na yo. Olingo yo lobate. Ongo bengi na téléphone, ba camarade à lelo. De YouTube et baby c'est qui camaraderie. YouTube oko céder mutu facilement obo utani musika nikola makamba guerre ngwa bevina sila ki camaraderie bolingo ya kalise kufa ikoma bolingo mo be ya lokuta bolingo mo be o sexa menzo ande oko lianga PCC po na bevi ngona sila camarade na yo asa sorti médiatique yo peke non na kola sa audio teto sur la poza mutu nanga mais so ay mutu ne fa vanda na ndaku. So ye mutu ne falo vante ndoto wana na ndaku no pa eki mutu no so ko zu kuacha ko ya koloba se kata mutu no te yo na makamsu pe ko boko vala pe no nyeto fai no pe nye o fai na o pe to ko na 2025 tamta o luka pe le salut est individuel o karibe munoko no pe ba luka pe na go so to mo pe na go so pe te o ko kate ya o ko kate. Parce que na leki na moni comme si donc na oloba makambo belé ya yo malamu na mon téléphone comme oloba la vérité ba proposer une mission beauté et na za la $50 te na oloba na ngelote et toi la camarade na toi ya mutu na wana makambo na ye so ka lo yibonga yo côté la mutu na ye ah wana ba mo ba yebi o benga meto na téléphone ah toi le sali ma be po no lo yibongo po fallait pas le la sortie so pour na yo mon ka fallait pas ça la sortie médiatique. Molingo ya nango na réseau ya o sa la sortie médiatique ya pour na $50 pas il répante. Tout ça kabatu ya ba réaliste. Boy bisanga mutu nini oyo boko remplacer na rôle coup de pas pour nde mama étoile a ko jouer te lelo na SB botangela nga artiste ni ko jouer ko peser na o mona te ate bote parti. Ate bote mami Jokisa. Ate bote nani tsoy nani. Non mon ate. Ate bote la reine. Ba tele manatala mami étoile te. Yolande étoile. Sia pada. Muta incarna kapeno sa pena e ute na kacha libwezo bima. Ça dit ya moto. Il fallait qu'il était. Là où on l'a ridiculisé, là où on l'a incité, là où ma vidéo même ya kala, là où ba kose makambo na Luanda salaka kindumba, ils ont dit n'importe quoi sur elle, ba créer makambo mususu o kuti ayebata mutuno makona ngote, elle kola ka fwanda $100, ce que pena koliango ni bo pese coller empoisonné, aller akende ko jouer, bongo valeur na e. Do simba ka $100 te. Ate bo benge pas tourner te, ada la ba relation li bana mboka. Ok, bah, on va continuer 100, on va continuer 200, on va continuer 300. On vivre bien. Et puis, on a d'abord azang pe papa te. Papa za. Donc, ça veut dire que non, on va bien. On fait qui toque coco bouka la te.
parce que bino komona comme si depuis la bino konde bo benge côté na moni poste mo ya mona na mabundi abini kene omoni mamine maite ozwi ozangi mbongo likola belle soki belle keto ba remplacer mami jokisa ate mo tango to koma makamono okata kilo te tango to poster ngo kilo ya kopaya mami jokisa na mama étoile au senti poite liboma. Oye da kante fa boza bota jokisa ngona ba film ya mna SB apezaka apesa le meilleur tenta na ese leka yepe la ta o mai na bango ba neko ningana fala ka kuya na kati akoya kate na tango mai wana de bani to lo sali bien par rapport à respect na yo et puis oyoki bato famille bota et puis okoteki na live nanga otalaki esali bien. Oki ba avis ya ba maman walobaki na ok mete ko kindete pour la valeur na yo en tout cas au métier na valeur la si ba ok non on a tina koli na bango te apena tina ba $100 so ba combien ba pesa akuna te. Tu comprends? Nzambo ya mawa akozong selo mbongo oyo o raté kuna na tournage akopesa yo ata na nzela ya fan moko songolo paka akoleka pa pesio mbongo. Parce qu'à un moment, tu sais, tu es bien, tu as si la bolinga si la teint, bolinga émerge juste si la teint, bolinga si la évolué teint. Partenaire, oh bébé, c'est la si la on peut moussala. Yo benga sou nani aya sous aya retourner. Que artiste, oh moutou ba jouer trop pour ne pas baiser, au bengue pe na les abakou que nous on ayo retourner. Oyate. Pourquoi va se mettre le bolsa la paye? Ah, rien n'a été. Mami le coup tu n'as pas bengité mais va se faire tout fingi au abota na mute. Et pas ma kumnani ma colo compliqué. A finga le bio abota te. Ce que you wanna bengi non de. Obengi non de ni. On a besoin des artistes de base à la naître. Mais l'artiste là pour base à la naître, il faut respect ça là. Pour pas qu'on passe à la naître, qui n'est pas belle, qui n'est pas nayo, qui n'est pas mams. Il faut pas sentir respect tous les deux côtés, considération. Si Cardozo a qui n'a pas mams, qui jouer, qui n'est pas belle, qui jouer, et parce que a sentir respect tous les deux côtés, va respecter. Ce côté mon balai ko finir, je ne pense pas que Cardozo n'a pas de kende. Ce maman marraine a des cahiers koto à jouer pour avoir sentir respect, va penser. Ce qui par exemple a balai ko respect, je ne pense pas que Alina qui tous les deux côtés à kebo. Le respect, c'est réciproque, en fait. So pesna respect na zong selio. So pesna te non zong selo respecté. Non zong selo respecté. Tout ça là-bas réaliste. Naela ki moi mobalo ya matoyi lokola lapin. Mon ya matoyi lokola lapin. Après non chité na réaction moko ya Gabi a lobby pour na sila. Bo permettre na tia ndenge moi na matoyi lapin lobby après na commenter. La relation T pour le moment, on a vraiment la relation T là. La relation T pour le moment, il y a bien. Si beaucoup il y a toi là bas si vous pouvez respect mais pas le dire. La petit exemple on dit non le moi on appelle si dans le question tourner là. Il y a l'exemple là yo. Lesbienne, hein? Lesbienne. Alinga banane. Balabas. Alinga balabas. Siko, sur lesbienne à botolinga moi si. Il y a besoin de foutre les lesbiennes à moi si n'a pas. Tu veux discuter. Est-ce que nous discuter moi je vais discuter avec collègue dans moi. Papa Ngwasa produit fini na théâtre ya somo. Papa Ngwasa. Batango bino bojuwaka wana. Yaya. Essaye les cas. Batango na ojuwa babloka banganga wana. Essaye les cas. Prévenez que ata bazu batio na scène moko jouer lelo. Ope sa jouer lote. Ora wana. Pifo wana sila. Yoku toza na poto. Babi na poto ba asumaka.
pourquoi pas tu n'as pas assumé le bika akebamon que nos belles filles lesbiennes? Pourquoi tu n'as pas assumé? Yé lomba mobalit. Ok, beaucoup la Turquie, au vimbisi par c'est pour aller bon à Luanda, koti, ndamba sungi, au komi poto, ndam, au kopi ça n'a merci te. Seigneur, na nyo kwa mi trop na ki kozala mwana kwata na Turquie, kote kateka bilamba, mwana kwata ba robe, ba saki, ba nini, ndabo sunga lo na komi na poto na s'intégrer. Papa, oko bang sa tuko ya mona kata ndaku mobo quelconque. Keba boya mwana ndako muta famille bota ya to filmer to ba filmer ba tinde so vidéo keba. Donc koko manayo okena ko olakisi mwana no akoli un grand garçon de 14 ans. Hein? Nemo mwana ntongo zolingo yambe mwana zozaka musika po otela que tu ne mérites pas d'être mon père. Tu n'as pas ce niveau là d'être mon père. Vous avez la bassesse d'esprit. Moi, la beauté, mina pote, force de papa, mon père à niveau, mon calicolo. Mais papa, n'a pas un niveau, c'est donc moi, on a 14 ans à l'école, un niveau à réflexion. Pour abonner, qu'on peut même koko yambayo. Qu'on a pembe nao. Alors, qui m'a yo l'année la caméra. Oh, tu n'as, oh, Sunan, c'est ton père. Et mon père. Mon père, ya boy. Moi, na azala, moi, na azala 14 ans, na poto. Et yo moni sorti mais la tik ofalo le kané ngwana wa lobini na yende na yena poto be badana kombo langa etomba malanzela belle fille yo lobi ke yo tu la relation bien te donc moi mo ba le vena plateau ba maman moi si mo koni bebe vient voir na kata plateau la maman na bino pour ya za moi si faut tu fa loba même ah le maman na bino te bino ba mi be comment ko va na TV bozo ba maman na msuni bu mu code ateka poitrine na ye pour la ko jouer mais poitrine on peut ezanga ta poil mwindu le kwa likala tout ça ba réaliste choga yo sali bongo po ba fingo ngana fingo te na fingo poani na ko fingo te par respect mobali mais la tête sera que non osa lâche. Il fallait qu'il assume. On va que non, ngai na bevi to wela mwasi. Aprobité zonga na question na we na lobité par exemple au pour la ndengo po opposer wala ten folo lo baka clair ou assumer. Yebisanga pena ndo zeki na kishata pena via pasi wana. Yebisanga mwasi ni nyanga ko lingo to lobi que non to tsape ko bevi aza lesbienne alele. Bevi aza lele to tsango bongo. Parce que yebisanga na kilela ngo ya ye bokuta na mwasi moko ndeni po mwasi nya ko linga yo ndengo zalaki na kongwa obane ko mitala ona tuni lamba ka comme si elle a bombika nzoto po elamba peneso ya moi refime na bombika moi nzoto po na zaka moi présentable muto tilo soka lati lambe boya kete zaka président Baptiste elambe boya kete na ndemuko na ebite soka la tu peux non oui open lati yebisanga ozaki na nini ana Congo ozaki ko sala nini obana ko lala wapi obana ko lala na Congo soko uti Turquie yo bana lala tangela ko hotel oyo bana ko lala respecte-toi papa tu vois le respect là ça se mérite alors mérite ba respecter oti. Parce que nga to tinenga ba finganga. O ba le bezaka ba Reddit, ba diaka makambo ba loba ponanga. Ta mutu munene, tala mutu boye, abimaka na mutu boye, mwasi ya boye, azala avanda kana ndaku na mutu boye, alongola zema mutu boye, babimaka na boye lanka makambo wana kaka. Siko na erreur. Eko kolenga te eko sala ngelo côté via ba star ya bongo. Na star. Il fallait venir assumer la fauteuil jaune, qu'on a la vérité. Il fallait la vérité, moi, parce que ngana be vite we la moi si. Moi ça ngopen nani, oh na be bo, yo na be beaucoup dans la couloir nini. Vérité na eza ke no ba pesa ka ngai mbongo na sala film na la 9 épisodes na ka na 4. Et tikala ye moko etubla mère ye moko luka ndeni 6 ba film ngo. Suko yo mbongo na lia na kino sa ba boom. Atu na ngai akotu na ngate amemi ngambu parce que fallait atu na ngai te il fallait pas tout na ngango fait la place à biso mi bali yo vraie version yango wana
Ce qu'on va connaître, on te poigni. Toza pena la relation. Est-ce que bébé a la tine dans la relation na yo? A la relation tu va tromper. A la relation tu va ada. Ba tu ba jouer à Nzambe. Et tu le vas pesa goût na scène. Bébé a la relation le roi Blaise. Blaise écoute a na sima, pas sur Blaise, a na sima. A na sima na groupe le réveil. Oui, bat. Mais le là, dans la famille Bota, yo yebi sangana. Kalaka to yeba kabino groupe moko ya bonzambe, bo baby sa identité. Na belle la e. 43 ya faux. 43. Bata mon peu besoin on dit ni 43 44 siko 44 dans nani 43 dans les siko 44 dans nani bisexuel de 44 hein bon la vie mon compliqué vie mon bueno moi genre vie mon boeka moi ndenge mais ah Seigneur. De ma fille mon boy. T'as vu bata si la bolo bati. Boa ba 43, boa ba pédoula. Donc même ça a entouré na ba 43 na ba pédoula. Na kati na bino na basi de boyoka na ba solo. So boki bo meli ba whisky so bo moni ke mutu bozote bo zwani ka bino na bino entre vous là vous zwana. Est-ce que tu as le bango? Tu as le bango te pose la vie na bino? Est-ce qu'on vient parler de ça? C'est votre vie. Vous avez dit que 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 mais c'est même le monopole de les réseaux sociaux. Vous avez un monopole parce que vous avez les sous. Vous avez les sous. Ba pédula, vous avez les sous. Ba communicateur ya mams. Vous avez le droit, vous avez le droit, vous avez un monopole, vous avez tout conseil. Hein? Bana mwindu wana ni bale ba yoka na kamungwa. Ba yoka na kamungwa. Vous avez misapi ya faux. T'as dit là, ya faux pensa. Eh nzambe na ngai. Nga jema mkona kufungula munoko na nga muneno na lobi. Bobo sanate na bana TV depuis YouTube depuis 2013. Na muta lelo te na YouTube. Je connais beaucoup. Je mettais par rapport à ma vie privée bat. Moi je mettais. Y'a pas que non oh na oh ne ba chéri mon frère. Ye na yebi. Eh ne pas oh na oh ba zwanaka. Na yebi. Y'a pas que oh na oh ba zwanaka ça la coûte comme makambo ke akena na système na eti le place ke ne ba la raté moi mbala ba ta ko le pour na système. Banani ba l'autre. Le respect doit s'imposer. Et madame Bevi a zouko imposer respect. Depuis le bon ma casse aux ala mon lobela comédien parce que vous faites seulement des choses qui ne me plaisent pas en fait. Parce que nada mon lobela comédien mais vous doit pesa nga idée ma casse wana te aux mon lobela comédien ya cause la neutre parce que vous ça va comme ya mabe on nga non c'est pas na ngote mais j'ai envie d'être ya cause la mon lobela comédien j'ai envie de ça. J'ai envie que les gens parce que tout va se musa malam na bi bravo vous se musa malam. J'ai envie de faire ça. Mais étant donné que vous avez le cas antéchrist, vous avez ma soum, vous avez donc je n'arrive même pas à le faire. Non mais franchement. Non mais franchement.
Débat moko be eya la internet abwe baluka abwe batumsu bataka batembe. Débat wana batumsu bataka batembe. Mais na yo mona ngo pa tomper. Tomper a pesi ba biographie na ye Maxime tout a festé Mams comme Pierrot Mams mutapesa yango alobi boye les sobriquets de Pierrot le sobriquet Pierrot a été donné par l'artiste comédienne Christine Bissalou. Ma Christine Bissalou d'ici là, lorsqu'il avait intégré les groupes, voilà Pierrot intégré qui. Lorsqu'il avait intégré le groupe La Gloire en 2004, un groupe que celle-ci Mams, un groupe que celle-ci dirigeait en tant que vice-présidente. Voilà nani Pierrot, on a une biographie. Après que en collaboration avec l'artiste comédienne Angèle Ndaya, dite Léa, qui occupait les postes de la présidente. Donc, c'est que groupe La Gloire wana mutakela mozali mamundaya. Maman Angèle Ndaya. Oh le loza Léa. Yem ta créé groupe wana oyoya La Gloire. Et Mams a qui vice-présidente. On est ben faux, hein? Ben faux. Donc, il faut qu'il y ait un balek le cas oh ba ina sima la musala na bino ba Pierrot bazoko émerger makambo bino bosala ba ko sala moté même Gesho aleki na TV a lobby mais mon place monte que non a critiquer Bézi bienité a lobby ka makambo eza vérité ai bo bato pe musu bato bazalo pa na ko tala bino basaya ba coupe évangéliste na ba pesa o pesa pe guna ko jouer na rôle banganga wana bato ba sepelon il faut la sona komi na TV na jouer rôle ngana jouer ko papa ngwasa o pesa bato musu pe ba gu ya jouer rôle banganga torobo ya te to bateke na ko yo sale loko te non sale loko parce que batué ba comment jouer ba rôle banganga na yo to pesa ngo gu shoga yo to pesa ngo gu yo jouer ba rôle banganga na groupe évangéliste to betelo maboko to féliciter yo au sala pe moi quelque chose parce que batongo tout ba na sima no tande ba lekio même na mayele même na ba valeur na ba vertu ba lekio ba valeur, ba vertu, ba lekio maman, sorry maman sur papa. Ba lekio. Ça fait mal quand je vois des choses comme ça, un homme boyé, au comme na poto, au s'intégrer na oté, au sa makamala mon na poto, mais au kiko na kana poto na komba belle vie. Et que kolba kuna exemple pe soina do exemple ni ngo ba ke no belle vie de leli. Bino ba 43 moko donc moi si nzambi na ngai moi si nini oyo ataso biki no belle on aza lele moi si nini oyo belle vie akolinga ngona yebi bokutani yebi bokutani at ba comédien no lelo oya lelo ya Android ba comédien no ya lelo ya succès na YouTube ba linga mutu lokola papa ngwasa tango na banini ba biloko ngo bando tango na tiatiri kuna ya na bala kwata po kabele lamba body saki oh ya ngwana so mutakufe loka biso pour l'examen monoko parce que aussi ça a des fois maëlle des fois je me dis bon c'est tout le monde est libre de parler hein. Vous appelez libre au Dubaï. Pour pena mambo le pena d'Angiko, de yona bébé beaucoup dans la kibumbanda balele. Ah, Shoga! Shoga papa! Tina poto buzoba ya boy. Tina poto. O salongo ana Congo beti. O komi pe na poto. O continue ka na ba bêtise ngwa buzoba. Yona kade boyo kana ten. Munyo na kade kuna poto. Boyo kana te. Depuis la duchesse, boyo kana te. Pour eka na buzoba. Voilà. Yoka kolela. Pleure Jacques.
pleure Jacques, pleure Jacques. La la la. Na na na, la voiture, la matine, dîner. Et n'aime le quoi mam c'est le dîner no, et gangue, zenga luketu, gangue, et debout, c'est matine, dîner. Voilà texte seulement mams. Et zenga la télé maintenant c'est luketu, want to kokani ba mo. Et ya Gabi pleura. Ya Gabi pleura. Pourquoi? Ya Gabi a pleuré. Elle quoi journal. To fungoli basango na biso na mokolo ya le 10 mai ya Gabi a pleuré kolobaki. Si la soki alobaki na live ke akobenga ye na papa alemba ya ko jouer alobaki yango na soni na tina te soni na ndenge nini parce que si la abenga kaete abenga ka batu mususu pourquoi abenga kaete wana ezali kolela ya Gabi eza lokola nga na lobela kayo na defenda kayo na lekaka na TV nanga batu ba kofinga nga pona ete na tala ka kozande ko nanga to tomu na o musika mais pona ni obenga nga ba filme na te po lelo na koma mukala omona ka ngai lokola comédien insusu to komona nga lokola na kwa mukala na ou alors au monde en gagne la dame ta ko bela soko bengi ngai tension ko mata ngai na ko jouer ba tableau couper action ou bien au monde en ngai lolenge nini ezaka kana kola kata basango na biso kotala yete mama munene boloko la ya Gabi kolela yete sila abenga ka yete na ba film et sali pasi pe epesi mawa kotala babiloko ya boye sila ndeko na yo alobelaka yo akotelaka yo ndeko na yo afinga bato ebele pona yo akosela mama topi makambo pona yo afinga batu ebele pona yo afinga ka bijula ra lelo bakomi bolelo bayokani bakomi esika moko asala makambo ebele bele pona yo akosela bevi makambo ke bevi aza sirène ke bevi aza moteki bakwanga ke bevi auta na mboka aloba makambo ebele nyonso tu asala pona yo sila otala te omona te pona kobenga ye opesa ye ata 100 ou bien 150 ye pe a jouer ata na 2 ou 3 tableaux lelo ezali kolela ya mama na biso Gabriel pona komona ete sila likolo ya soni ya bafan nde alobaki ke non Alain tour oyo papa Alain akozala nzoka nde filme oyo babengi mama na biso étoile pour que alekana il fallait qu'il a joué le samedi. Maman, ya Gabi et Loroni et Salié Kanda. Pour bien écouter étoile pour a joué le samedi. Mais ngai botikali ko benga ngai te. Yango zali souci pe pasi. O et Salié Gabi na motema na tina ete aleka na plateau aloba parce que étoile o a joué ki kuna les abakouk mams a benga ki pour que a joué lelo na kati na SB. Mais pourquoi pas a benga ki ya Gabi Salié pasi. Nazo komona kapasi likolo ya mwana mwasi oyo me considération ezali mukie yoka kolela ya Gabi esali pasi mama na Gaita oyo mwana na ye ayaka tango nyonso koloba ke non botika mama na ngai botika ko déranger mama na ngai eza ba biloko oyo pe ko pesa pe moto tension appliquer na ngo crise tanga lukanza mingi moto na tension alingaka société moto na tension alingaka te motema na eyo kapasi na kotala ya Gabi boye ekomona na penza ke ya Gabi ayoki pena pasi mingi na kati na motema na ye komona ke samedi oyo efalaki mama étoile aya ko jouer na SB mama étoile ayete ba effacer pe ba tableau na ekuna na les abakouk de SB mais awa pe na SB mama étoile ayete ba pona ete ba mafingi elekaki mais ole ba remplacer ya Gabi na place ya mama étoile aya ko jouer bango ba remplacer mami Jokisa esali ya Gabi pasi mingi na motema komona ete sila azali ko considérer te to ko boye mwa moke pe la te ke no to ko seli ya Gabi makambo
na bandi ete boyoki kolela ya mama na biso Gabriel pourquoi si lobengaka bato mosusu ngai mpe natungisi la motuna na oyo masotu oyo ya Gabi asalelaka omonaka to omonaka te pourquoi ete yo oyebi na kosala ya Gabi boye azala choqué ti aya koloba ke olobaki na soni donc bino bozala choqué parce que pas azalaka choqué donc tango ya Gabi atalaka ndenge nini ya tete akendaka kojouer kuna na SB babengaka ye te elakisi ke ya Gabi alokaka mpe motema mwa kifiafita motema na ye mpe ekokaka mwa pasi kotala ete ya Gabi babengaka ye te me ya tete babengaka ye akendaka kojouer kuna na SB donc si la dosala 2 poids 2 mesures aza kokabola entre ya tete na ya Gabi pona ye ya na ye penda ya solo solo ezali nde ya tete ezali ya Gabi te donc ya Gabi tala sima zonga moto yebela obebana na belvi pona ye likolo peut-être akobana kotona ba film ezali pe ndenge moko na ndeko na biso la reine oyo afukami 4 fois na idée ke akomi naître tango na komi naître boye kuna sila akobenganga nzoka nde sila aza moto ya ene moto oyo abomaka makambo na motema lelo oyo tokoma kobenga sila soso po ete ya bijou la reine nde motu apesa to alakisa biso kombo ya soso wana ndenge abengela sila yango ezali likambo oyo ekangama na motema ya sila po ete elongwa ekolongwa mpenza sikoyo te ekolongwa mpenza na pasi kotala ete bato bakoliaka kaka soso ya kotambola ya kobobola ya kotumba ya sosi to ya koita bato bakosala yango na ndenge nyonso soso yango ya mosaka to na ngai to ya kosala yango ya pepe supu bakotia yango ba muscade ba moutarde tango nyonso oyo sila aye na fete amoni soso motema na ye ebebaka amonaka ke azali komilia yango wana na tina na yango wana amonaka tina ya kobenga bijou na kati ya bafilme na te eza lokola moto abengaka ye soso ifo aluka ndenge nini alongola kombo ya soso wana na minoko ya bato pour que babengaka sila soso te po sila abenga ye na bafilme en tout cas likambo oyo eswinga ipenza makasi na koloba ete mam si yoka kolela ya Gabi bengaka ye pe na bafilme ata santé eza malamu te tia kaka rôle afandi na ye na kiti coupe action alobaka na ye kaka eza problème te na place ke ofaire déplacer mosusu ozobangela santé ye moko kotala ye boye asali régime santé na ye ekomi pe na ndenge ya bien kotala ya Gabi osentir ke munene o azaki nango liboso aza nango te ça veut dire aza kolandela ba régime donc aza na santé ya malamu aza na santé ya problème te bandeko na ngai tala tina ete na lingaki na fungolela bino journal ya mokolo na lelo pona tina ya dossier ya Gabi efalaki esalema na ndenge ya journal kotala pasi pena na motema kotala ya Gabi ndenga koma na ye mukala ya mams ndenga koma na ye kolobela mams ye soko fingi mams olobeli mams na tongo na midi ya ye midi kute kokoma te obeba tiers na ba seconde ye wana aye moto oyo aya afingana leki lokola Davina pona sila tokoki ko rappeler sila aya mususu abosani maemaso ya Gabi asala pona ye to rappeler sila kotala ete sila afin ya Gabi afinga mutu lokola Luna mwana muke lokola Luna pona yo afinga Davina pona yo ya Gabi afinga batebele ya Gabi amaka ba président masumu ba respect na papa Elombe pona yo ya Gabi asala ebele alors azo mériter ata ba 10 tableaux na ba chaque film ya ko zanga na ba film na yo te chaque fois mais quand moi au remplacer ma étoile na Jokisa il fallait au remplacer ma étoile na ya Gabi wana ezali pasi na eto ka susu mbala ya sima pona to meka ko changer sujet
choqué par pour la nini question wana ezali ko mériter réponse mams lukandeni o répondre mama na biso ya Gabi pour la nini obengaka yete obengaka batu mususu ezali ko la question o ya tunio ezali koze la réponse parce que olaka ki batu kenon ozo benga ye na papa Alain ba ko jouer mais otikali ko benga yete alors pourquoi osala ka bongo pourquoi obengaka yete wana ezali motuna oyo ya Gabi ayebi na ko tunela ngo epai ya man talatina na yango de tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo en tout cas ezaki na esengo mingi ya ko présenter bino ngai wa bino Jemima Ibele la maman de 5L balobi la femme du patron. Voilà donc esengo ezaki nga makasi ya kolobela bino. Voilà donc quand on consomme mes prières je crois et lelo courant ezalaki te na kotala yango maintenant natalité je crois que tout se passe bien en tout cas bino tout obongaka Jemima Ibele nangaka bino mingi photo moko ebimi awa na toile esali ngai kobanga esali ngai penza somo mingi oyo ezali mama Alia batu oyo basali boye balingaka ya Gabi te botala botala bino moko batu oyo ya réseaux sociaux ndenge ni balingaka ya Gabi te botala makambo basali ya Gabi batie ye ondie na Alia ya Gabi na Alia boye ba ete ya Gabi azali moto na mwindu Alia azali moto na mondele la pembe botika ba comparaison oyo ezali kosala kitoko te. Voilà nakomi na suka merci beaucoup ba ebanso bolingaka Jemima Ibele ba ebanso bolingaka ngai bo aimer bo partager bo consommer et kosala ngai vraiment puis faut pas plaisir makasi tokutani mbala sima ezaki ya bino Jemima Ibele merci beaucoup bye bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.